Unis par les sons, unis dans les rangs pour l'indépendance. France, unis au son, Shizo Pinda, Daimana, Shido Tendele, Nakila, Tokotonga, Nakoleka, Kito, Kikabuko. Bandeko, bilonyo sokotalaka haut-parleur, lycée lelo ezali koloba ke bamelaka mai na posa. Ceux qui posent dans le sili, important si on met la maille, tina na ngoza la sous-souté. Et lobby est belé, bande konangai, au koki ko somba ma belé, to pour koki ko somba zamba, mais moyo somba mon pépé. Pour bande comme ça, bapema tes à la raté, au parleur et bandi, benga papa, benga maman. Lelo, tous un plateau spécial, bisika wapi, toujours bande ma réflexion ensemble na bandeko, na biso, to mesana na bango. Pour na marambozeli ko le kana na mboka bandeko na ngai, toujours pour mona que au jour le jour nengi na lobaki bomoni la reine de midi mosusu yasika abimi toujours mona la maman toujours mona pe sukuna bangunza bae oyo bazali ko tambola pe na nzela oyo bazali ko loba que référence na bango papa mon ensemi oyo pe babimi ba réflexion na bango to pe makanisi na bango bomoni nengi nini signe Congo le bimi likolo. Et puis, vous avez un peu de l'autre côté, vous avez un peu imposer la vérité, la histoire est belle, tu apprends. Si vous avez permettre à que l'autre fasse autour de la table, vous avez des missions parce que un message grave à la vérité, c'est la vérité de la table. Tout cela, c'est la réalité spirituelle, il y a la fin d'année, il y a le calendrier gréco-romain, autosaline. Yondeko ozomi aux occasions au commatin à fin année au yobandeko l'année mission tina suka pe benda partager comme la bandeko bonso. Alors on a que équipe technique ko bonso biso parce que la salle que kimia ko vraiment ko sala vraiment malamu mingi. Alors de l'autre côté tout ali na fumu mbenza papa mbenza na biso ngunza mbenza mbote na mbote bayenge keno na bakufi nyonso bayenge keno na bato bomoi nyonso na pesi bayenge keno na mokili nyonso ya Afrika bayenge keno na batu nyonso matondo. Voilà, alors vous avez bien utikamba beaucoup de papa kianga. Ouais to utaki nkamba si tozongaki tokutena Simon Kimbango kianga ni sa divinité. Donc makambo eleki bien nde to lobaika ke tokendaki mission to salipe mission on avait tokendela ke sili nde bozongi na biso tozongaki pona mainyoso tokendeka ko solola na makambo itali nkamba na makambo itali mai obiso to memelaki sa divinité papa Simon Kimbango kiangani matondo. Voilà, alors sinon makamyo c'est les kanima la molobaki ko kenangola ko kutana na roi divin pe yangola. Est-ce que y a sika lobi que investiture au komaki ou bien moi France bon na komaki te parce que bakoko na ngai bapesaki nga nzela kokoma lisusu angola te parce que makambo ka yango tozoloba so tozotelemela lokuta tokokende ko prier lokuta te. Si tozo telemela lokuta ma nyonso tozo mona izo sala mape salami eza lokuta bongo pourquoi pas toko baka ko kene ko continuer ko prier bato ba ko sabiso. Alors yango moni to boya kya bakoko bazungu senga na koma déjà na lufu tango na komi na teli ko le changer bakoko nanga babisika bifumo ko koma isu na ngola te faut tourner zonga parce que makambo nyonso zo mona eza kaka makambo lokuta pe makambo black yango moni to tournaki to zongaki déjà toza déjà na mabele na biso bakoko. Voilà, merci beaucoup. Maintenant c'était déjà pour poser les décors. Alors de mon côté, de l'autre côté tous allez avoir na guide Shekina Motina. Ntekila to bongam pova vantadisi abampangi ndeto kisonga vantadisi abampangi bena ya mavava mono kumba amene dikitezolo fumunanga mwana nanga yenge keno muzola lendo engam ingeta pe amour lumière na ba adapter nyonso ko balanda la guide Shekina mbote na yo papa journaliste mukendi na mukili na bino ya basumuki. Voilà, alors ça c'est très bien. Et de l'autre côté aussi, tous allez awana papa Caleb mbote na yo. Mbote papa journaliste mukendi to pesi bayenge keno na ba famille ya papa Simon Kimbango kiangani to pesi mbote na ba nyos bazana nkamba parce que tokutaki nkamba tozongaki ngai nazali secrétaire molandi ya Mumbenza na Kintwadi kia balongo KKL na pesi mbote na ba nyonso bazolanda biso vraiment matondo mingi.
Voilà, merci. Alors de retour, c'était une manière de planter des corps, il y a que Ndengenini, beaucoup comprendre tout ça sur ces plateaux. Alors, tout le monde d'abord, si j'ai un message, tout le monde d'abord, papa Kiangani, tout ça, bomoni ba vidéo, partout, bazali kobima, c'est kobima, bomoni la reine Asika Bimi, bomoni papa moko na bino bangunza ba telemi ya tomboli nzete atali likolo abeleli par rapport makambo zali ko salema abeleli et puis tout le monde qui Congo le salemi yebisa biso non o isalema kana za la théâtre to ezala ya solo parce que mambo zo salema mpe ba biso bazo sala pe na ba signe biso ko bima ils ont fait un peu confusion na ba na population to bazo tala image papa zali ko belela pe likolo zali bino bangunza et le bano les ali théâtre ou bien ko l'accent que papa réellement ba prière tout mambo loba les abonnés matondo mingi ndeko journaliste mokendi makambo na baki na loba ngoli susute parce que komi ko pesa biso pasteur mo bima lo la ba jalo yango moni ba reine de minuit tant bazo bima bazo loba ba bimisa biso lo la ba jalo oui ouais ba reine de minuit parce que moni lelo makambo nyonso o tozo loba tokomi na période moko mfumu kimbanga lobaki des autres spirituels et que kota donc tokomi na temps des autres spirituels parce que mutu nyonso na ngambo oyaye akomo lakisake ngai nde mutu na zabo mutu nyonso na ngambo aye akomi komimona ke ngai nde mutu na za supérieur bon ko tombola nkawa komona sina le Congo le bima bon na ko juger de côté na ebité asala kyango na kinzambi to asalengo na kimuntu parce que au moni makamnyo soto zomona soto zo juger miracle d'abord et sa croyance ya mutu azo croyer na ngona d'abord parce que à l'époque na kala to ebaki ba ezaki na banganga minga azaki azu etoko akati longo pengambo mai sikoto benga bato bazai batanzambe bazai batanzambe te donc oui bazai na bango batanzambe te donc pour na miracle ngai vraiment na croyara na babiloko wana penate bon miracle ya nzambe ezali miracle pe ya kabale ezali miracle pe ya kimusuni ezali ya mystique pe ezali alors nyonso ezaka ya miracle mais ce qu'on a kumisa miracle na ko kumisa miracle te alors si j'ai otoza nango auto makambo to komi nango na moment lelo eza ba roi divin parce que na émission le cas qui avato ke nkamba tolobelaki parce que tolobelaki makambo vrai roi divin pour le moment azate. Oh là. Oui, vrai roi divin pour le moment azate. Bolanda ba caprice ya ba reine de minuit. La reine de minuit azamona mwasi o le lozo a baby sinde wona biso. Na moni que yozo banda. Na bani na ngito ke na pena sens de loba d'une manière parce que là comprendre quand tu dis les reines de minuit bazo comprendre parce que minuit pèse à la reine nango. Mais oui, bon, c'est quoi reine, ce qui est il faut na yamba et na le reine de minuit on se passe mais la reine de minuit mo kota za ibi ki za reine de minuit bon c'est quoi yo mo ko za conscience oze ba ki reine de minuit azala ka mo ke niko sala ka semblate c'est la moni maman musu sabimi ya sika ya mwana ya leki ya susi na ya bimi la reine de midi susi ya bimi reine de minuit ngana na monité so boza na vidéo wana ko lakisa ngai po ngana na monité te la reine de minuit za munene mais susi na inda za mwa muke o kilandi na ye mwana na eleki na ye aza mwa muke abimuke alors omoni lelo ba caprice nyonso bandeko na bazo sala ya ko créer cabal oyo lelo babi Mr Roi bon total la liboso to okende to remona ka omoni ba mvula nyonso ezobeta eza kanda bakoko ya bonso to beza par rapport à molimo parce que un moment bandeko vraiment le bac mais bazo comprendre binoté comment vous ne pouvez pas accepter votre frère ou bien na mboka na bino que le kamomora ya malamu yeli bino boy bino so disa bato molimo mais façon boza kwa jamba bande bazo tuna est-ce que za molimo to eza bonzoto bezo sala na kati na bino matondo mingi biso tozo bana bonzoto te parce que toza na moko ce soit mona makasi guide Shekina zawa toza ni na kati ya plateau moko na wambute musuba zawa omoni biso to ba makambo molimo mais makambo esalami za makambo ya bonzoto parce que tozo lo ba ngo à tout moment soki roi bimi déjà na kati ya mboka o faut longa na république faut koma siko na royaume dès que tozaka na kati ya république tozaka na kati ya royaume siko roi wana banda komi roi
musala nini aussi asali royaume na ye nazo tunaka jusqu'à maintenant kombo ya royaume ya Masambukidi ezali nini bon na kati ya royaume ya Masambukidi banani o bazawa na mbongo nini o bazolia parce que tozaka na kati ya république alors toza na temps les surtout kotika buzo bate mabe te faut dénoncer batu ya mabe parce que tolakisa ke oui batu bazo nyokola peuple parce que moni fumu kimbango maye oyo ezo salama monde des espèces ya kosilika yango bomoni befe ya bamvule ezobeta ba makambo ebele ezobeta parce que peuple oyo ya biso bayindo si bafongwami mais na nzela ya ba makambo ya lokuta oyo bakomotia siko peuple na double matal batu bazo comprendre te est-ce que eza bongo to eza bongo te biso tozoleka na télévision pona kolobake makambo ya Masambukidi eza ba théâtre nde tomonaka esobe tomonaka baosala théâtre na bana ndenge pe bango baosala wana eza ba théâtre alors toko croire nango vraiment te parce que royaume ekokoza na république place morote donc mokolo république ekokufa président Chilomba atika lisusu président te Masambukidi atelemi nde tokobeta maboko tolobiki a roi Masambukidi ye wana osomona roi ko bima na lingomba te roi ko bima na église moko songolo mpakala te parce que roi ngo fola ye bakimbango roi ngo fola ye ba vrai kimbango mais soko tali roi Masambukidi ayebi kimbango te bongo papa mokeni Masambukidi aza ngunza te famille qui bangiste papa na bango baouti kuna abaye bakimbango te nini te boyebi nde histoire ya Masambukidi le père te biso ba histoire ya Masambukidi le père parce que tozaki bana mikete tozaki déjà oui tozaki déjà batu bakola oui oh tozaki batu bakola bongo papa ngo akufi na nini biso tozaki déjà batu tokola toyebaki déjà ba vraie réalité il faisait des miracles non ba miracle ko tuté ba miracle ya ba kabal ça na ba biloko moko fondé ba biloko moko boye ndenge to mona na église de réveil ndenge ba miracle koma alors tozolo ba non Masambukidi le père azalaki non mutu akimbango ti osomona Masambukidi de père azaki mutu akimbango ti alors moi na pe oya remplacer yo kende ko poser siko question maman na Masambukidi oya boti Masambukidi vrai obike bayoka na raté na koko na ye bayoka na raté pourquoi bayoka na raté bayoka na raté Masambukidi maman na ye le père maman le père na oya mwana koko na ye bayoka na raté koko na ye pasa na église ozomona bayoka na raté siko bandoko mitala siko pourquoi bayoka na raté vérité ate bomba misuka na ngwe sakani ebimaka vérité mo eza na kati wana oyo bombi makambo vérité mo eza na kati wana voilà kasi toke kamba totuni papa kianga azo reconnaître roi du vin mais nazo biso vérité yo question memaki ya mwana bongo siko question ni nokomema parce que kiangani nde kimbango siko totunaki papa kiangani papa yo kimbango bon ozoyeba te na mboka na roi du vin sa bimi kianga nazo reconnaître ngo te ni kimbangiste moko azo reconnaître que toza na roi du vin donc ça ba roi du vin moko ya ba mekato ba roi du vin moko ya ba black ya ba aventure alors de l'autre côté Guide Shekina bien kazalaki musika utikutambola même na bangola bisika na bisika kuna pe roi du vin musupazalaka tout ça en fin de compte oyepe toza na kin nyonso ko ezali kolekana ningo ezali komona pe bisika kolekana bisika nini omoni que réellement naba oyo omoni ko ezali kobelela mpona kotelisa que kanda nzambe epaza na kanda ke kongo le limite autour ya moi est-ce que ezali prière wana to ezala juste kaka moto aprofite mpe na signe ya mokili esalemi merci papa journaliste Mukendi pour kopesa nga voix to parole. Moi je préfère que na lobango de temps en temps lorsque tu as des opportunités à passer dans les médias des opportunités faut to vulgariser message ou eza capital to nécessaire ou profitable na public ou et puis ça kabiso matoi. Je ne pense pas na ba grandeur to ba capacité nanga pe na kotala batu o bazo kamba batu o biso toza na posa to en ligne litwana ebandaki na yo moko fumugimbangu litwana na époque na biso to ekomona longue ya Congo litwana yango ewuti na ye litwana ezalaki si basé à quoi bandeko bangunza il faut baye baga lit en longue to lit o longue ya ko entamé
ezala base nango ezalaki nini mvita mpulusu tango batambikaka mbila ya fumu ndungu tweti nwana muna mvita iwasila mvita mpulusu ya nkudulu mumpeve tolongwa na boumbu ya ba connaissance ya bapaya to placer ya biso na première position idina yangwana kimpoanza bon l'oreille qui écoute vit longtemps à vivre ka litoi oyo kaka j'allais dire ceci litoi oyo kaka donc eza litoi oyo ko vivre pe mi ko rebeller eza na biloko mususu ba memela ka sentiment eza na biloko mususu ba memela ka sentiment mbote papa Masambukidi bisiko zwami mbote rei tadidiambwisi non sei quale ore yangola boa tarde bon dia boa noite l'air nyose kokuta uzwa yango on dit on peut dans portugais oui et là on vous assomme makolo eza na nzela tokoya lisusu pour la deuxième fois pona koya ko visiter yo ko solola na yo na mwa tango moko pona to comprendre mission oyo yeli biso to message et non que ko brandir ba teni to ba sultani ya sika eza na mona nécessité te donc yo ça d'accord na ba quoi différent bon en fait nalingaki na loba likambo eza capital moi je préfère que au moins na mwa minute ozo accorder nga awa na enseigner partie ya peuple o ba pesa nga matoi voilà allez ya koyeba cause o ezo pesa ba trouble o trouble nyonso eza azarte biso ba spirituel tozo yeba désordre oyo bazui sensation sur le plan physique sur le plan spirituel ils ont créé ba cyclone na ba monde spirituel parce que tozate na monde moko to benga monde spirituel vous comprenez ba monde eza ebele étant donné connaissance ya ancestral les vaste parce que en Afrique batuna batu bazana biteni na bango toko kende kuna na ba côté ba monomotampa ba Yoruba baza ba Béninois basalaki mélange na bango ba bengango vodou shango eza ba santeria eza ya biso pe ana mboka o eza problème eza wana siko biso toko soto proclamer tinga kiti shekina na koloba naza monument to bibliothèque vivante ya secret ancestral ya secret to ya pouvoir ancestral nana kotanga na défi puisque na lingite kokota na kata ba makambo esi esalemi mais totikela bango tant azali juge oyo aremetraka mutu nyonso na esika na ye totala ba réaliser oyo ezalaki prédit soki ekokokisama soki ekokisami te lukuta wana ekobima yango moko na mpwasa raison pour laquelle nalingi napesa moi quelques de symboles ya ba trouble aussi le plan spirituel grand problème ya temps auto komi long ya konga banolo batwena mutandu kya kinatimaza ntandu ya kinatimaza ane ezali nini asanta kike tant oyo tozana ngo même na ye moko tia tiki bongo abanda kolela peuple oyo ozotangisa botala na internet ye moko bandeko nembenza uti na nkamba auti ko rendre papa kiangani visite mbote papa bisika azwami oyebi papa akomaki na niveau ya koloba batu totei bachanze na bango te et puis même le langage na langue ya Congo ya koloba kiadi kibeni Congo yoyo kakena ko mumpeve ya ba Congo kakena Congo ko idina tangu tolobaka bambuta kidikesa muntu nyonso na Congo oyo aza dikesa ozolanda parce que toza dikesa pourquoi parce nyonso tozo mona na mboka oyo ezateke mususu azomona ngote tozo vivre yango sur ba plan ebele siko ba étape yango soki toke totale yango dimension on longue à enseigner là qui batu tellement ezalaki élevé batu mususu ba comprendre ki na bango message te biloko nyonso eza créé na mauvais moment oyo toza nango génération oyo et comme génération moko emeki lisusu ko éloigner pouvoir ancestral elingaki ya kokoma lisusu proche chaque mutu akomi ko porter gara ya titre moko chaque mutu azobeta tolo mais to mekempe kolongola voile na peuple raison pour laquelle na préparaki moi message na ngana ko ya kopesa nyonso eko basé sur les je dirais les larves qui sont les larves instinct inassouvi na lobela de temps en temps instinct inassouvi bato bazokufa na ba mort violente bakimpi na bango eza empêté flèche retour nango ezozonga yango bozomona oh là
tango botikelanga motana décortiquer signification ya ba larves. Qui sont des larves? Voilà, tu recommandes à poser la question parce que tout ça d'abord on a OK, ça ne cause pas de problème. Par rapport à topé ça. Voilà, tu es côté Papa Caleb. Toyoki côté oyo dit Chekina Talisi à lobby que na moni ya na bandika le roi fali pour pas lobby les temps. Totiki la bango temps. Ba va divo ba bimi totiki la bango temps. Vérité ko yebana. Papa Caleb malobe pas. Matondo mingi papa journaliste. Ya solo tant autokomi exactement ya passe. Zata ya passe pourquoi? Parce que mutuna mutu azobenda dra na ye na ngambu na ye amifinika peut-être klimeza ya malili. Omoni likambo ya roi divin. Oui, ça prédit par Wanlongo Mfumu Kimbangu que na 4e génération na kozonga na nzela bilenge et na kotindela bino longi donc enseignant oya ko enseigner bino pe simanaye na kotindela bino o ezali roi divin nkwatulendo mais ngai moko na kozala simanaye mais ce temps là ça sera un temps violent et kozala un temps métrier parce que na moment où tozali la République démocratique du Congo est un pays laïque. Tous en a différentes religions ya ndenge na ndenge. Mais tant que le roi on a koya pour imposer religion bobelemo moko, spiritualité moko. Alors ozo sale manakati ya mboka to Angola to wapi. Bon, ndena uti oloba mutuna mutu azolinga ami bendela na ngambu na ye amizula déjà par na ye meza yango te parce que na nyonso esengeli tomona omfumu kimanga lobaki tanto kwela makambo ya baroi tomona omfumu kimanga alobaki ke ekozala tamoko très maîtrisé donc obome kozala parce que zana bato ebele o bazana religion o te ya kingonzisme bato ebele baza na religion bukongo te bakondima facilement te message ya mfumu kimbangu parce que ndena utolo bake toza na pays eza laïque il y a des différentes religions msu bazali na kimbangisme msu bazali na catholique msu bazali na ba groupe de réveil msu bazali na ba fepako msu bazali ba ndenge na ne ba musulman de kozala tamoko maîtrise mais to moni ke ba wa déjà baye oyo guide Chekina utolo bawa topesa bango temps mais oui topesa bango temps mais au préalable tozomona déjà que par rapport à prophétie eza penza bongo te eza penza o mfumu kimbango alobela te parce que ceux qui tozui roi en tout cas kozala un temps moko violent et kozala pesa ngwe wana donc bakobetolo yango te mais tokomona biso mona miso bakobetolo lisolo te. Pe nyonso ezotia makelele de gauche à droite et ko cesser ko tia makelele parce que tant au mona roi c'est yewana kwa tulendo za sima donc nzamba za sima nae nani oyo nzambe atelemisi alobi ke ngai nzambe na poni mutu songolo to na podi guide Chekina ye atambusa mboka na ngai pe mutu moko boye susu aza quelque part azotiele ba bruit to mona président de la république mo quelque part ye pas opesa mibeko na neo nangongale kozala te parce que soki to komi na roi c'est que to kolongwa na république to kokoma na royaume et il va imposer à quoi imposer to kolongwa na système oyo toza nango ya semi présidentiel to koma na niveau ya monarchie donc un seul roi une personne qui dirige mais la minute autant to mona ke bandeko na biso oyo bazali soki bangunza sope bangunza te moi je ne sais pas ndenge bazozo ba vocation na bango koloba ke yazali roi matondo mingi to boya yango te mais tant ndenge guide ya lobi eza musika te mais oyo biso toyebi mayemfumu kimanga lobaki na ba signe oyo apesaki eza nde yango te yango moni mfumu na ngai mbenza azo lobaki baza ba faux. On a raison que le baza na faux parce que oui, il y a le bimbala moko qui baza na faux parce que atalinde bilembo. Hein? Ce qui a été prédit que nangongana ekozala boye. Parce que comme nangongana ba imposer loko yo boye bakati mutu. Oui, ça sera un temps fort. Bakati mutu.
et que ça sans pitié mais le lot tout mon roi bazobima mais tous en a même système non raser bino donc Mukende Olimbisi mwa mukendenge guide alobi na kilandi nanga lobi to pesa bango ta pa nanga na temps ko pesa bango tinga na zo frapper mbala moko ko bimisa bango ba bato lokuta omoni mabe sur de jet bimi faut bimisa ngo na poisa soki tozo pesa bango temps ndo moni na temps wana to pesi bango yango moni bazo nyoko la peuple nzambe alors mukolo masambuki da komaki roi mais kasi ya biso na Congo te biso to lobela nde ya biso ya Congo tadi na Angola biso to loba pena mingi pona yete parce qu'il y a ça na Angola mais to lobela nde roi oyo ya biso o aza na kati ya république nde to zoyibisa bato ke aza faux roi et puis rotika la cause la roi te parce que moni eza distraction o ba ko tseye na reine de minuit yende mutu aza guide na ene to benga guide Shekina ndenge la reine de minuit aza pe guide na ye. Voilà, on passe des paramètres, on passe des chapitres. Donc, il faut te frapper, bango. Voilà, on passe des chapitres rapidement pour que tu aies un abisso de la période où tout le monde a passé au côté de la population de l'eau. Aujourd'hui, même la Maneko, vous avez toujours la carte de l'Ibota, on a un moto moko cause à la moto. Vous avez un tel qu'on dit à famille à ça. Vous avez un moto oyo, ce qui problème, autre bien, c'était à Malili, où il faut trouver. Mais les lots ont fait le constat que Makambouana mingi les gens sont pénalisés. Même quand vous avez la famille, mais Aza retiré, où est la yégo? Mais parce que c'est sûr que apparemment il y avait des choses où il y a ma famille, où ils allaient discuter. Pour l'année, parce que même dans décembre, ceux qui ont besoin de négocier des camas topénini, c'est que les locaux wana topé motowana avec le salaire mingi to perdre parce que tout côté pénal comme les amas là moto ils allaient mabé d'abord côté baniko côté pour perdre et locaux wana na makambo comme la mission de la fin de l'année. Papa mbé ça t'offre d'abord locaux wana. Première question déjà, ma famille de l'eau est tombée, tout ça sur la batterie bon monter. Dû à quoi? Matondo mingi ndeko journaliste omoni mainyo sotolobaka toyaka na be mission toyaka na passe na mutema parce que toyaka conseiller bato ndenge kaka guide Shekina lobby omoni tolekaka na télévision pamba te seki toyana likambo yango tolekelelaka alors omoni lelo bato bapesi biso passe mingi eza be église ya omona bakeloko ya liboso fo bakanga nano be église lelo enseignement oyo na kati église yango pesi biso et rendre biso difficilement lelo bakaboli biso na église bate biso enseignement ya kindoki ndenge kala bakoko na biso ba ezaka bongo te so mutu azwi mbongo apambwami na église so ba remarquer que frère moko mama moko azaka na mbongo eloko liboso bakokabola enono na famille na ye parce que babi que soka azaka contact na famille ko bénéficier alors ba webi siko moni maman na yo azandoki moni tata na azandoki moni noko na yo azandoki alors biloko wana sikoyo elongoli batu wana na kati ya bo famille na bango donc partager batu na kati ya bo famille na bango alors ngata munyoso na tsaka mbeba mingi na ba église surtout ba église de réveil parce que même si ba bano ba fazer mingi batondi na ba victoire batondi na banzela partout bato ba memi bango na difficulté ça d'église parce que ce que église et le bas qui bana on a ba bandoki te ce que kosila ki bango ba prophétie à lokuta te pourquoi bana na ba ko ba sheki pourquoi bana na ba ko ba fazer donc nyonso to komona base nango ezali église na ba prophétie oyo lelo emema batu na bokabwani pe na séparation ndaki sa tona église moko to kotanga kombo te mais to yebi église wana ezara ya mama moko na tata moko mwasi na mobali ekabula kombe les familles ekabula ba famille belé osomona omona pena mama mwana sambela na église wana mais akenda kotala mama na yete parce que église wana bazo traiter batu nyonso famille nyonso baza bandoki alors siko soko zongi na kati ya bokongo na biso na bokoko na biso bayiba ya kindoki te bokoko na biso bayiba ya kindoki te mais tango bamindele bayaki baenseigner bapasteur ole tobengi bamindele ndombe tango baenseigner bango kimundele nde place yaki kochange bango ezaleli na comportement na bango nde place siko kindoki ya kosalani eyaki kokota
yango moni ekomi na message moko soki mutu alala loti ndoto boyono bazobundisanga na noko nanga bazobundisanga na tata kulotu nanga alors bandoki bakomi na bango kaka pamba à partir ya message ya l'église yango po nanga foko kanga l'église mingi nde sima tokozonga na bolingo wana na bato lobeli wana bazara soute na ba famille bakozonga parce que famille nyonso riche azali secret ce qu'on dit mais qui on a pour que le lois pour le lobby bakangi pe mutu maboko parce que famille nyonso mutu ambongo na bango folazala parce que moni na biso ba Congo na bekolo mingi surtout biso ba Congo ezaki na système ya kodia parce que soko teli tous les familles nyonso ba Congo bazangi kodia te oh tikabu franchement bandeko bazawa na plateau ba imara na zoloba famille nyonso ya ba Congo ko banda bantando ba besingombe ko banda bazombo tous les ba Congo nyonso tozaki na recherche moko qui mvoa moko ya kati ya famille na famille o babimisila bango to bengaka kodia misu ba bengi yango mbambu alors mutu moko oyo azalaki destiné destin ya kodia wana na kati ya famille ya moko na moko azali alors siko tellement to bungisa ba pouvoir ancestralité ya bakoko na biso allez pouvoir wana pe ya bakodi ya bambambo esala nini ebeba pe kangama yango moi tozomona France tozomona pasi ingeta likola mangomba baboyi kondimisa biso bokoko na biso baboyi ko yebisa biso ke na bokoko na biso mutu na mutu bazana bukimvoma na bango bazana pouvoir na bango nde ba misusu à l'époque bazaki na badoba par exemple le monde tokomi na fin de l'année pour beaucoup de temps sur mutu akufi est-ce que c'est ça ou bien c'est juste aussi la peur batu ba sacrifiera batu mingi za ba pasteur surtout na ba moment oh là yango mona na temps oya période ba lobaka sur 50 jours de prière 30 jours de calamité toi obandango balingi babanda ba mekato na bango buzoba na bango calamité balingi babanda donc ezali kambo oyo wuteke pa ina bango voilà merci beaucoup Kitchikina oui papa journaliste Mukendi soki na koko résumer question na yo et bazaki perte oyo tu as quoi perte oyo surtout que à cause de l'enseignement et tout comme la fin de l'année ezali période mingi bato que bakufaka batide selema ka ba mangomba bande hotel sa ba mangombo et bato mingi baki fisi so peti kamboye ba o ba yaki comme banzete malili ya ba famille mais banzete malili ya famille wana papa mbenza lobi que parce que ezalaki ne loko surtout mingi ba famille nyonso bikolo nyonso na mbambu to pe ki voama ndezaki ko pese loko wana mais ebebisa tel c'est biso na côté na yo merci papa journaliste Mukendi et pas na biso ya ba marche ya bakoko na biso batambolaki souvent mabe ezalaki te parce que soki mabe ezalaki neti mabe ya lelo sinon bango pe bazwaki opportunité te ya koyoka nzambe ndenge to ya kokuta ke tozobenga o pilipili bansenaki oyo yango na baboti no bansenaki yango na baboti na bango sadi ke ebandaki na bakoko na biso nde nzambe apesaki bango confiance pe akonfiaki bango secret oyo ti lelo ezo ressemble bato pasi po bacomprendre yango famille nyonso etikalaki na batokoloba biloko oui là c'est vrai biloko yango nyonso eza basé na principe vouloir c'est pouvoir même ndenge nembenza uti koloba makambo ya bandoto ndoto ekomi grave lelo soki mutu aloti yo boke kofundana ndoto eza nini tout simplement ndoto eza message spirituel mutu njoto elotaka lisusu ndoto te sadi ke okomi étouffé trop okomi na salité trop sadi ke bazo confier lisusu te ba message spirituel na ba être spirituel donc c'est ça mais ce qui est important na linga kina loba na ba moment oyo yo bengi temps ya suka parce que ça passation tozo kende na année mususu tozo changer mais na moi oyo avant que to koma na décembre awa nde stabilité ya makambo nyonso esalemaka décembre eza kaka accomplissement au bato bakomona passation ya kokota na étape mususu alors grand problème ezali nini ndenge ozomona nete utoloba tout au début awa prédiction to message oyo bakolo batikaki bakolo batata ya milimo batikaki mwana moko ya mwasi to ya mobali aye komilatisa ngo na mutu sans toutefois ko comprendre contexte o balobelaki eza créé na ba larve on a utolobela awa qui sont les larves ba larves ce sont des esprits désincarnés vous comprenez quand je parle des esprits désincarnés cela veut dire quoi ce sont des êtres surnaturels hein ce sont des êtres surnaturels
ou corporel qui peut devenir audible aux êtres visibles ou audible aux êtres humains. Cela veut dire quoi? Ce qui n'a pas résumé phrase yango. Les larves, ce sont des esprits. Nalingala na koya kuna pona ko mekempe ko traduire. Bandeko tozo intervenir boye. Grave problème ezani ni savoir. Bamusu babotame l'étranger ayebi nini te. Bango nde bazo bebisa ba mémoire lobi bango bakoya ko créer sous guerre ya makasi parce que biso toza na base tokokite kolongola mbila fumwa ndungunu ba comprendre ngona français lingelo banini. C'est ça aussi problème. Biso pe ba Congo toningi ko imposer ba langue o mutu mususu azana difficulté ya ko comprendre zolo banini. Or que likambo zo sala soko zana na boyebi na ngote o perdre déjà. Makambo to uti ko lobela que ça soit ko hériter pouvoir familial, il faut aussi un alignement, orientation pour na écauser te ba problème. Vous comprenez? Ce qui opère qui mutu, il faut faire comprendre to ko éclairer spirituellement comment on hériter pouvoir ancestral na bino. Vous avez déjà perdu. Et belé bazoya kana banzela ya basali, neti aye na nzela ya papa Mbenza, akoya ko akize papa Mbenza. Abosani papa Mbenza zali lokola ndako esila déjà ba telemisi drapeau. Yo oye batuni yo pesa hiérarchie familiale na yo pesa ata lovila na ozana connaissance na ngoto lingo yako hériter pouvoir ancestral peut-être que comme un problème ya mutu ozomona biloko wana botikela kabiso mwa tanto bundana na langue ya étranger pona ko faire comprendre ba oyo bazakuna bazo opportunité ba mama na bango ba pesa bango masolo puisqu'il y a des mamans bazana bango ouverte na bana na bango. Moi na tuna me ba famille on soto yoka kezana mama solo oui mama lo bano yebisai biso tozana luvila boye ba koko na biso batika ka biloko boye mais biloko wana tala boye. Vous comprenez? Bana wana ba ko comprendre ba message po biso tozali ba pont oye ko faire passer to ko traverser bango na ba souhait o bango bazolinga na kati ya pouvoir ancestral o eza vaste. Supposant que olingi o sambelaka na l'église na biso pour l'église to ko benga ngoka actuellement to englobé yango ça dit que pont na yo kozala ba papa Mbenza okoya okozwa ba salelio pedoso et puis tout hein ba bieki yo na kombono ya bomboka et tout consort nde okomi ko sambela na nzela ni na biso tozali ba songi ya nzila en français guide ça dit que musala ya guide za nazo bunda na kwantame ata balangi na uti koloba portugais ya na lingina mekempe ko limbola signification ya ba l'arbre parce que baza ba être oyo ba créaka souvent ba confusion et puis baza lokola ba instinct inassouvi ndenge na expliquer ba instinct inassouvi ce sont des êtres o bazo yenga bas esprit errant mutu oyo akufi na mort violente aza toko souhaiter te repose en paix parce que azana kimia te molimo na ye ekobana koya koyenga kana mokili ekoluka ba corps oyo banzo baba ime o bazana taux vibratoire moke akota a jouir na ba sentiment na ye tozomona ba résultat nango papa moko azana 9 abana soka réussir moi 40,000 soka vandi na bar faut esila yete aza manipuler na bas esprits wana alors kaka ba mêmes esprits actuellement ezo créer ba désordre ba comprendre que voix oyo bangunza ba tenir et meki un peu kokoma likolo ezongisa amour envers ba koko na biso auto perdre depuis ba génération ebele biloko ebele to ko senga na ba koko na biso oui ba pesio orientation qu'il faut mais ekokisami te pourquoi o comprena kité donc enseignement eza ya kovanda te oza 40e génération bino bwakiza ba koko na bino pour même koko oyo ya kokuta okuta ina chapelet na loboko ça dit que toi biza confiance depuis na bakoko na biso alors pona kozongisa alliance to pont wana esengeli bato bazalaka attentif na ba message oyo baluka kopusa na pembeni pe bayoka ba orientation oyo ko ramener bango ba entamer lisusu nzela wana ba famille ebele ndenge eza boyeke na ndako na bango do soki ba moni ona prime so soka ona lipeka kokota te bango wana babisa na bakoko na biso mais so kaka beli mbaso ake na hôpital ba yebisi ekende na bukoko ndesko bakoko bakomi na valeur voilà. Po bakoko batikala ko pesa lumière wana alors na lingi na kita sikoyo na ko décortiquer signification ya ba larve baza ba être baza ba esprit
hein, désincarné. Vous comprenez? Bango souvent ba circula kabisika ozo komona ba trouble. Vous comprenez? Bango peut ba créer un accident parce que ceux qui bango bazo exister dans espace. Donc ceux qui prennent est-ce qu'on va prendre la période ou bien période oyo likambo nyonso esala ka dédoublement. Mutu nyonso que ça soit aux na carte école mystique, boko ça la passation étape mosusu. Ozo comprendre? Yo oza na maison moko o epesaka yo lupemba. Lupemba no soki ezalaki na 9e degré, sache bien que na fin année oyo okondimaka koza na même esika te. Okoluka o s'améliorer ou o meke mpe ko sala dédoublement. C'est na contexte wana na zolobela. Siko bango ba être wana. Bazo œuvrer siko na moment oyo plus que na ndenge ba œuvrer là. Plus précise na kozwa moi exemple ya Congo central. Na nzela ya Congo central, ce sont des larves oyo basalaka ba désordre wana ba akosalisa ba accident. Ba chauffeur ba mona kama kamboza na volant boye, au senti neti mutu aleki boye na balabala. Ce sont des larves qui font comme ça. Ba pesi yo condition na papa Mbenza, kende na terre sainte oyo babengaka cimetière. Kende kozwa mabele boye oya to saela obo mekotala cimetière. Oyo kaka ba larve soki ba kangi na cimetière, oyo kaka ba bengi yo. Ba bengi yo vraiment na kombono yango to lobi awa ke c'est des êtres surnaturels et corporels qui peuvent devenir visibles ou audibles aux êtres humains. Vous comprenez? Donc, bako benga yo pesa mama na ote, yo ki voya mama no meza voya mama na ote. Eza bango basala ka bongo. Siko wana so bon bazo tenter au kako bebisa bikila. OK, o bebisa bikila. Lelo oyo bazo circuler parce que ba circuler ka souvent na bali esale makaba trouble. Lelo tozo mona bana ya quartier même na ville province ya Kinshasa. Bana bazo bunda chuba muninga nembeli bango nde bazo kotela batu po basala ba acte wana po bango bénéfice na bango eza solo ya makila wana to effet ya émotion o ekozwa batu tango bobomi mutu na présence ya nini boy. Vous comprenez? Ba créer ka ba cyclone e koti pe na batu mutu o balarve bazo saila na kati ya cerveau na ye a créer ka trouble ba benga ka ye panza makita soki ya ye sika fo bo panzana kimie kozala te yeba ke nzoto na ye baza kuna ebele awa na ville province ya Kinshasa eza ebele makambo wana ezotala kaka chef parce que soko benga minute gouverneur ya awa ça dit que Kinshasa eza na responsabilité non sur le plan physique mais pona osala cohésion to okota en contact spiritualité to bas esprit to ba entité ya Kinshasa ba yoka yo eza lokola sinakozwa exemple ya Salomon a salaka alliance na bas être infernaux na bas être divins. Vous comprenez? Enfin que azwaki pouvoir ya ko mériter esika oyo abengamaki Salomon parce que azalaki na capacité ya ko collaborer. Voix na ezalaki une efficacité ya ko kende de l'autre côté parce que voix parole ozomona parole ce sont des êtres vivants. Ngai ndi naza capable ya ko stopper ba biloko nyonso tout ana mais il suffit que gouverneur apesa nzela toko stopper scandale wana parce que toyebi ba formule ba esprit na ba evraka. Vous comprenez? Makambo ngo ekoti petit na banzela oyo zali komona ba trouble oyo ekoti mutu a créer trouble wana azoyeba na ke celui-là ou celle-là yende yete même yemo soka vandi bo azomi yeba na été faute na été il faut ba traiter traitement kozwa eza physique te poto zwa makasa et un traitement spirituel. Voilà, merci. Vous comprenez? Donc voilà. C'est un peu ça, papa journaliste, c'est moi qui dis. Deuxième côté, na linga qui n'a chité. Deuxième côté, na linga qui n'a chité. Je peux ça, papa Caleb Maloba. Na sujet oyo, maman, to papa, o laquelle moi na yo sans toutefois oyeba. Et yo mutoli bosso na boya kombouye, papa Mbenza to guide shekina. Parce que l'homme azali responsable, ya makambo nyonso o azali komona. Na cause moi quelques exemples moko ya muke awa. Moi na lobi ke mama ngana lingina ke nanga ki militaire. Mama na lobi nge kokenda nga ki militaire te. Soko ke ki militaire, oyebite kuna batu bakufa bakeno ko boma yo. Sans le savoir que les jours laquelle moi o créer les moi na fantôme to esprit moko to entité moko oya ko bana ko exister parce que yo za parana yi. Vous comprenez? Or moi na tango a poni ke non na kende boye yo paro ko salani apuye kaka bato ebele balakela bana na bango no ozoke na chine ke ba kuna ba kende ko boma yo kuna kende ko sala perte mwana meki pe kwa ntamen zela ya commerce na Chine akutani pe na likama parce que yo muto lakela ki
lelo bazoyaka na banzela na biso omoni oconsulte otali ko mais problème oyo eutaki na propre mama na yo alobaka maloba wana ye moko asurveillaka maloba na ite parce que les paroles ce sont des êtres vivants aussi parole kaka omonaka tosalaka makambo ebele na baparole parole conjuré ozoloba kosakela elobaka makambo ebele alors bamakambo wana mpe eza mpe baparti oyo ezoneutralize oyo bato bakokaki kozala parent obimisaki liloba moko ya malamu te na mwana même ta bozosala échange de parole na mutu tala mutu wana contexte nini azolobela langage moko ya mabe na énergie nini na énergie positive ou négative soko néglige yango lobby ekoyako parce qu'il a créé déjà entité vous comprenez ce sont des choses aussi que zoyaka envers ya bato ko relever bango ba petit secret o ezo créer moi ba makambo o ezo apparaître minene na kati ba chemin ya ba vie na bango mais makambo ngo esalema kinango lokola kaka muke à la légère mais manifestation nango ezali munene sur le plan spirituel yango na ko loba dernier message na ngata on azala kina Kinshasa na lobaki il est important na basali nyonso ba traiter nyonso na sangisi bango ba oba bimi ba roi divin devoir ya ki roi divin eza ko unir peuple ko enseigner peuple voix ya union to ya amour na loi ya pardon biso basali o mususu toza na ba hiérarchie o bango ba proclamer toza lokola na CCC il faut toyeba ko apprendre tout ce qui est nécessaire ou profitable. Merci parce beaucoup. que ce qui toyé na ba débat ya ko juger makambo esi emisalemi nazomona te importance oya bato bazopesa la biso tango ya kolanda biso. Merci Papa Caleb. Vous avez ma minute nyonso pona tout à l'heure pona likambo oyo perte na biso lelo ba famille comme na pasi mais makambo wana na ba dégâts esalemaka toki côté ndeko papa Mbenza ya lobaki que to perdre ba kodi na biso to perdre ba biloko wana or que pona ezali malamu mais à cause il y a des églises où ils déconnectent biso bah tetali biso côté à ndeko guide Shekina il y a talisi que donc na mokuse côté ça que ba parents biso surtout pe bato susu bazali pe ba cause il y a ba malheur na bango moko et ils ont ça là que ba appelle le bazali ko tuna bango batali sa bango et bango ba ibi musani ba ça alors Matondo mingi papa journaliste bon pona ngai contribution na likambo yo ya pasi ya bane Congo to ya mokili na biso ya Afrika o tozomona ke ezanaki na bato banzete malili o banako sunga mabota na bango lelo susu bazosunga susu mabota na bango te to bazate tozomona ba accident ndengo utika koloba ngala oloba boye omoni bato yo babungisi bobango bakoma na perte de vitesse pamba te enseignement toza susu na enseignement te bato nyonso bazoko perdre ancestralité na bango bokoko na bango oyo bakoko na biso babandaki kosalela parce que bakoko na biso bazalaki na ba message bazalaki na ba temps na bango bandeko ko respecter bazalaki na ba lolenge na bango ya kosalela makambo. Mais lelo oyo tomoni ke ba génération en génération o biso to komi to bungisi ba pa na biso ba ancêtre na biso to komi ko saila makambo lolenge mosusu par rapport ya ba ancêtre na biso ndenge batambolaki tomoni lelo mokili parce que mwana azwaka mateya na famille soka longwe na famille azwa mateya na école soka longwe na école azwa mateya na église mais lelo ba église ndenge mfumu awutolo ba mfumu mbenza awutolo ba awa ezali pe moko ya libaku to moko ya pierre d'achoppement ya passe na biso lelo batu bazali enseigner mais enseignement au bazwa ezo référer to ezo refléter bokoko na biso te ozomona donc batu lelo bakomi kosala kilelo donc monde komi na vitesse bakomi pe komema makambo na bango na vitesse kala bakoko na biso soki baza na besoin ya mbisi bakokende na mai bakobelela esprit oyo epesa bango mbisi bakoti na mai bazwi pe mbisi bayepe kolia eza mabe te baza na besoin ya mazamba
bakokota na zamba babeli esprit oyo esimbaka zamba basengi epesi bango nzela bakoti babomi mpe mbisi bazwi mpe mbisi baye balambi bale na makambo nyonso même baza na bitumba bazobunda contre village tel to contre pays tel bakobelela bambazi ya mvita balati bango bakepe babundi balongi mais lelo oyo toomona bato baza lisusu enseigné te to perdre enseignement ya ancestralité na biso nyonso banzeta malili oyo toolobela oyo lorsque bato bakoko bapesi mpo eza chance oyo bakoko bapesaka na libota yesu bapesi okondi okondima na kondima yango parce que ezali bokoko na biso na koboya yango te na kobanga te d'ailleurs na libota papa na nga makambo wana ezalaki na kope ko rencontrer moi histoire mo oyo esalema biso epa tata na ngai papa na biso abotama 9 avant dene na bango bachance on epesemelaki ye abandaka justement na koteka masanga à l'époque ils allaient qui bacasé en bois bacasé en bois en plastique te abandi ko salela petit commerce en tout cas a évolué qui mbongo ekomaki ya kobota na lokola mayibo mais est-il que azalaki entouré na ba camarades ya mabe baki kokotsa enda kwa mundele tatale kinanga azape vivant so atale mission ya koyeba mambo na loba akeko simba abi non pose à la protéger aux à la fort faut que nous simba moi quelque part pour ça ni obattre les locaux et que ne suna moto mosusu te OK loko oyo eyaka na moto po osunga ngo libota osunga famille na yo et tant azui tolia mabe akei asangisi na bisangisa sangisa akotela ngo bonganga ya mabe ya mindele pour de façon à protéger loko wana etikalaka bobele panayi. Parce que là, on est ça autour des rôles. Tant ngongano et koki, ozo servir te, bakolongolango la maboko na yo et que pas mutu mususu wanande yepe abandi ko sali salibota. Aye komaki non, e komaka unique ma pona ye. Ake ko protéger yango suka nango sala kinini et pesaka papa leki na biso liboma. Pambate akomaki ko lela ngona même voir na bana na ye moko. Oh là. Oui, bana bakomaki basinga komaki ko singa ye ba sacrifice. Suka papa nanga Monique leki na komi liboma amemi à l'époque tata Honda azalaka bakenende ko wela ye côté ya tata Honda na ko salisa ye ko sengela ye babolimbisi donc ebebaki asangisi yango na mundele mais yango est-ce que pesaka vraiment non epesaka bon pas ces anini biso tozali na spiritualité na biso tozali na ancestralité na biso lelo tozomona batu bazui science occulte baiko kotsa na makambo oyo azwi kisi ya mundele aye ko mélanger OK kisi ya mundele na ya bakoko mwa esangana ezateleza lokola ozwi mafuta na mai osangisi ekomeloko moko mwa ekomeloko moko ezati ozomona place passe na biso ezali e bato wana tango bakoti na occultisme o eza ya biso te bonzambe o ya biso te bakoti na o mindele lelo to mona ngo noka kozala ADG à cause de la chef du personnel quelque part mais à cause de bino ka tambo zu malade à cause de ka tambo yo okomi mowei nde akoya ko sala vantardisme na ye ko sombelo ba cercueil ya makasi ko lakisa batu ke yaza na mbongo mais tango bana ko bela to bana ko souffrir apporter ki le beau côté pour soutenir yo et science occulte oyo batu bazongo na enseignement donc enseignement beaucoup qu'on a biso e baby pona ko biyamba yamba ya ba secte nyonso zo na kati ya mboka na biso donc esengeli koto zonga na ba fondement o eza ya biso ndenge mfumu mbenza wuti koloba ke ba église ebele et bebisi enseignement et ancestralité na biso ya bokoko na biso ya bobiso lorsque science elongu eza na mboka mindele ezo faire développer ba mindele mais tango e basculer ye pa na biso et comme il créer des problèmes au monde et bato wana science bangwana siko pas matsa ba moto na bango na ba fin d'année ba luka ba sacrifice or que biso kala tozalaka ke ba oya biso o bazaki na maele que soit ya butu mais ezaki pona ko battre la famille ezala pona ko livrer mabota te
kolia te mais pour na kobatela de so za calme donc ceux qui boza na ndoki donc quand on ndoki c'est la connaissance c'est la science des sciences na biso ya mwana mais ezalaki na ndenge ya koboma te ezalaki na ndenge ya kobatela moto abeli bakozwa nzungu na bango wana bakei quelque part babeleli moto asali nini ayoki malamu abiki alors mundele à travers l'enseignement na ye na nzela ba église betelo ya église de place mabe esali nini eye kovanda eye mais est-ce que kokota ata bato bazala bakena bamboka misusu ya bapaya to mpe bandeko baza awa est-ce que il est important kake baluka yango pour que bazongisa biloko wana bon conseil nini okopesa ngai conseil na kopesa eza ke tozonga o bobiso bazobangaka non tozonga na bakutimi na biso parce que na kati ya bakutimi na biso bonzambe nde evandi esika wana botata mokeli evandi wana mpe tokotrouve babiloko wana parce que chance ya famille ekufaka libela te mais etelemaka quelque part parce que bobebisi lolenge na yango donc cela veut dire esengaka mwa bapratique okozwa bato ya mayele banganga mayele bakoya bakosalisa lokola mwa feti mpona kosokola yango kobongisa yango sikoyo mpo ebanda sikoyo kosalela bino bachance wana ezonga mais etelemaka quelque part etelemi ekendaka libela te wana ezali eloko nzambe apesa ekendaka libela te donc chaque famille ya bane Congo baza nango na bakoto mosusu na vérifier te nayebi nanu te mais je pense que biso tout oza nango ezala chaque bikolo ezalaka et raison pour laquelle lelo sikoyo ntango mateya ya mabe ekoti bazwi bachance oyo bakoko bapesaki bango bamultiplier yango na bascience occulte de yango ezosalaki lelo bapasi ekota na kati ya mabe. Voilà, merci beaucoup Mumbenza. Dernière parole na yo message ko lancer na ba peuple congolais na makambo nyonso to lobi oyo parce que tala lelo toyebaka ba période oyo tala mboka oyo vraiment ezosala nga pasi tozoyeba te tokolobela na bana na biso ni ba biso batant toza kokola tozoyeba ke na période oyo baveni ezalaki baconcurrence ya bavenu chaque bapango baza kocontribuer mpona lolenge bakodécorer avenu na bango partout bozoleka banzungu eza en fait c'est-à-dire que le jeune il y a venu vraiment encouragement donc pour récolter mbongo facilement bayebi na venu boye tout ça na tonton boye tout ça na banani boye ezaki na esengo bambwa omona mbwa santé mais tala d'abord mbwa lelo azolia ata mokuwa te na manga mbwa azolia manga mbwa changer eliaka mokuwa ata mosoni mbwa komi kolia mokoko lia manga sikoyo bino sikoyo boleka bosenga sikoyo na bavenu ke non mpo todécorer avenu nani akopesa bino na mbongo nyonso toperdre fumbe tatala sikoyo bofungoli bavérité ke parce que babiloko wana ezalaki lelo ezali dernier message na yo na bapeuple congolais matondo mingi ndeko journaliste message oyo nazolanse bakonzi bazalaka mpe na susi na biso bane Congo biso bankumu bangunza babengaka mpe biso toza na message moko eza motuya mingi na gouverneur ya ville na biso ya Kinshasa monsieur Daniel Bumba lobaki topesa formule comment ville ekoki kozwa ekoko koma na ndenge esenge komela elatela mbasika parce que tolobaka eloko ekangi mboko oyo d'abord eza spiritualité moni esika likambo ekangameli nde esika mpe bafungolelaka yango yango wana parce que tokofungola mboko oyo na spiritualité Congo donc toza baza obligé ya koyoka biso ba vrai ke bayokaka bato ya lokuto baza pembeni na bango mokonza mboka biso nyonso toza bana ya mboka na yo toza na besoin bobenga biso parce que toute la ville na biso ya Kinshasa omona salité kokolongwa na tongo na 0 heure bazongisi salité kokolongwa na midi na 15 heures ezongi pourquoi salité ezozonga parce que conscience ya batu balongola yango mayele ya batu oyo ezalaki ya époque ezali lisusu pa ina batu alors batu wana bachanza bango lolenge pe bachanza bango formule mosusu alors na bonguya ya botata mokeli ndiye kosekwisa batu wana lingomba lingomba ezali na commune ya
Tchango eza na district ya Tchango na commune Njil naza na avenue Ngampila parce que mutu nyonso aza na avenue Ngampila wana déjà na quartier très sora tuni Fumbenza a rejoint biso na numéro na biso topesa toujours à 089 88 764 parce que makambo surtout le baba sur la na télévision té tout sur la avec en face et que ça malamu mingi matondo mingi na petit frère Fumu Kongo to continuer ka ketumba matondo mingi alors na to comme la souka yo pe dernier message na non et cause la dernière té ba message eza vraiment sauf que pour aller TV zalingonga c'est ça mais lokola sujet to chiko lobela awa o ngana ko senga kaka na bandeko tozana bango atomonani pona to longola ba église bisonde il faut to appliquer nini il faut to appliquer enseignement o tozo bomba le temps est devenu dire l'air est grave. Ceux qui doivent intervenir, ils doivent intervenir. Awa papa Kale ba utiko ba koko soki ba kena mai ba no sala ka boye ba entité o bango ba banda ko contempla ka ba benga bango en français les amphibiens. Les amphibiens ce sont des êtres qui vivent en deux côtés mbala moko lokola ngando a vivre na mai a vivre na ibale. Poso wana yango ba tia yango na ba mesa bukoko eza na utilité na ngoto sa ila kango. Kuronima ya mutu oyo olinyo dominer mutu tu akoya liboso no yango batelemisaka mutu liboso ya poso ya léopard. Donc ezana mwa ba principe tubunda mpando ka tuvambula mpando connaissance o quand même toko ignorer biso ezo facilité biso to apporter ba aide na bato bazana libanda mboka loi ancestrale o ezali awa na Congo to na biso na province na biso ezali loi o teza na France to na Canada to na Nisko biso tant aux aba traitant pour la universelle et sengeli na yo o apprendre force o esimbi ba voisin mais ya yo ezala na première position pour epesa yo capacité ya ko sala intervention au cas où neve no akozwa mana na Canada o yebiki bozana tanini on bozana hiver puisque au pôle nord ba être ba vivraka ba être bazami placé kuna par rapport ya ba saison. Ce que moni bazana hiver to printemps to automne de ces passations moko esale makana ba poste mystique ya ba entité o ba pesa accès ya ko réunir les lettres batika ba biloko déjà batika ba chance na bango ndenge papa Kale ba lobi biloko o nyonso etika biloko nyonso o etika la ki tout au début na lobaki yango ba il faut ba hériter yango il faut ko bongisa bango mitu na lobela ki yo mitu ebeba mitu ebeba te biso nde toza mieux placé bansongi nzila bantwadisi ba guide ba chef religieux biso nde to apprendre Masambukidi que je respecte papa Masambukidi a groupe kana mona ga bato belé na église wana mais bato wana soki mwana apike crise bakimisi na hôpital mais soko yé neti na biso to ko apprendre omoni poso wana ni amanalata ka mukila na moka wana ya ntingi soko tie yango na moto tie mwana na bazolo ata apika ki crise ala muki na ye siko ba koma na dimension ya kolongola voile na peuple yango wana l'hôpital té o la ki sapena mais biso toza na capacité wana ya ko apprendre peuple na biso bazwa responsabilité na bango moko yango longa koma ki na niveau ya enseigner mutu ayeba kotambika bambila tango zo tambika bambila yeba ke tango zo prier eloko eblokaka ba initier mususu azo reconnaître te ke nyonso etambolaka loi ya DDD etambolaka mbala moko tango yo zo projeter o intervenir na mutu ba lavre o na ucholobela o bazo surveiller yo yango moni ata musulman tango azo sala swala na ye apesaka salamu na ba côté belé côté positif akopesa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa biloko wana soki na côté gauche ayebi ke négatif ezo surveiller apesaka ka assalamu alaykum o comprendre il est important biso pe na ba pratique na biso ya ba rituel à 3 heures to pesaka biyenge partout na bisimbi nyonso parce que nini ya koloba mato to juger makambo ya nzambe ya kaisala ezali manque à savoir voilà partie na yo l'âme d'une personne l'âme est immortelle mais l'âme d'une personne aussi change le temps ozo penser que ça est la batu makambo malam âme na ozo œuvrer na rang positif le temps ozo passer ko silika o venger na mutu âme no ekomi na rang négatif tango bakoko na biso bakaboli mabele Afrique
biso tozwi eteni oyo po ese diviser boye ke Congo Brazzaville komi boye Angola komi kuna place wana makambo ebimelaki ya nzambe ya nkaisala parce que nzamba pesi biso to vivre na liboke moko royaume moko bokabone yaki na kati do ekoya ba émission ebele to faire comprendre batu ba confusion euti wapi mais ngai na lingi pona lelo biloko nyonso o bakoko na biso batikaki po servir biso tozo apprendre ka yango batu plusieurs fois mutu aya koluka kotanga te nyonso na télévision pusana pembeni ya mutu yaka na dévouement koya te na signe ya prosternation ofuka mapo bapesa opportunité mais yaka na dévouement chama to yoka salela o bazolobela o parce que au cas où ozo désobéir na ba règlement o bazo pesa yo ezate obimisanga soki nani po nga nazala déjà mosali avant yo olanda nga na télévision. Merci. Donc ba message eza ebele ya koya kolobela. Merci pona bande konyo tozwami awa nembenza tokutani lisusu na mona ekala papa Caleb na moni yo lisusu utamukendi antokandi angedele ya yo sono to tivanga bwabu yena bonso tilulu ya bakulu to tilungisa batata ba ukibeni bango babandaki nzela wana Matondo. Donc c'est ça. Matondo to sambela ka fa to bandaka makambo nyonso to apprendre pe mutu chaque initié comment asengela ka po ba adapter oui ba adapter comment biso moko to za lokola na ba secret moko to bombaka or biso parce que yo rappelez biso pele to bana ensemble c'est que la prochaine émission to na monika si faiblesse moko euti kati ya bamuta awa yango na monaki émission esengaka fo ezala ya kotelema toganga kapona ko pesa peuple vibration ko bakoko na biso biso to za bankosi na besoin de chiter donc ezalo lingi wana ba mikolo eza ebele tokokuta na lisusu boyende sikoyo pona to apprendre peuple. Merci beaucoup ndeko journaliste on a respect ya ba téléspectateurs na biso balingaka mingi to chiter na conclusion. Problème ezali que chaque être il met en abota mayaka na mission. Mfumu mbenza za na ba mission ebele na ko lobela ngo na télévision te ebele o tozo lukanzela e ba konzi ba yamba biso pona ko boko sekusa mabele na biso ya Congo. Même na makambo nyonso to mona ya passe ya mokilo na o to lobeli te. Mansweka moto bengi ba secret zali. Merci. Ngeta. Merci alors au prochain numéro. Merci à toute l'équipe. La télévision c'est le temps. Bazota la biso partout. To pesibino to beseng bino bola na biso na deuxième partie où vous avez vraiment mingi kitoko makasi et bye bye. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents.